Bayo tindelanga émission au via Salakina Nana Boduga. OK. Ba petwana do bazonga de na mouvement. Oh. Parce que alerte il y avait ngana ko négligent ote na osala pe minene. Vie bon siko avant na kende poto na 1999 na tawona nyoso na kembi na vie na bundi na vie alors naza na droit ozala pembeni ya vie nanga. Naza na droit wana koloba ya bato critique o nini non. Esalenga yi mami setambolaki abije saka sali mingi pour na Congo. Donc vous reconnaître ma valeur, valeur. Donc pour muta reconnaître valeur na yo ezaka papa na. Wa biso na verbe to baka nzele zaka musika na okende. Na ozonga nzela musika te yango na zongi na rapidement pour na préparer retraite na ngai. Donc bon, tout le bon retraite na ninga boulot mais na vraiment nazala na exemple ya Doudou Adoula na Katazaiko nazala Juna Mumbafu na ndenge empire bakuba salanga bolamwe mon d'amour salanga bolamwe. Donc venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lens by BBL-kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Internaute de Congo Mokili, c'est Ibrahim, votre humble serviteur. Où a toujours vers Binoko Beta Masolo. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste, Ali Mwagi Bisso, mais Lelo, ça va vraiment, je vous dis, ça va. À son actualité, voilà pourquoi on a voulu lui chercher, tout déplacer qui est vraiment de loin pour tout y a. Solana et Tomé Gampé Beta Masolo, pourquoi a préféré que zone la papa ou à Botae et ça là il peut biso plaisir il y a Romona yé Nanzela il y a mouvement où vraiment c'est les biso bien, mais quant à moi avant de commencer d'abord cette émission, je salue la grande équipe de Congo Mokili, je salue la grande équipe de Congo Mokili. Là je vois encore une fois monsieur Anelka, monsieur Chims. Vous êtes nombreux au Botala Rabisso, Madame Capriski, Kevin Leou, Oazabon Nassima Caméra. Je vois encore une fois Yamami Kimberly depuis London City, Maître Lucien Chibangu, Tsoui Bozomon Abisso Boezara Mingi pour Maître Lucien Chibangu depuis Paris, Aline Mwimba, Dr Jackson Dubanga depuis Paris toujours, Maître Lucien Chibangu Yaz Azarabon à Londres, tous à la Ranaï, voilà pourquoi la PCI encore une fois, merci Ebele, Samantha, Nabosani Yote, Emmanuel Lubanga. Sam, Nemi qui sont en Abossani Binoté, je reçois pour vous aujourd'hui. C'est une surprise, c'est une surprise pour vous. Na préféré Lelo, je sais que Tipo de culture PIV. Avec je sais que Tipo, on va essayer de parler plus de l'actualité. Pourquoi a préféré que Zonga Nanda Kunae. Et Malobeza Yanga, ma réponse est à qui déjà j'ai dit bonjour Tipo Italis. Bonjour mon frère. Bonne d'abord santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Nous avons battu. Nous remercier Nzambe parce que 2022 au Yopo nanga eza la bénédiction quoi.
Donc actualité bien pouvoir bien makambo ndenge balobaka pa ba mikolo bien ndenge Bible loba toute autorité vient de Dieu. Donc nzambe ma pesi makambo yango yo oza déjà biloko moko namona ka on na ndoto namona yo na ndoto et puis nzambe a réalisé ngo pananga ki nazomona lelo naza pembeni ya monstre vient ngai oyo azonga no mandefu te non na botité azonga yi dans le néant lelo naza mutu lelo naza mutu et malgré ba makambo yaki sikoyo naza pembeni na ye to bandi so sala deuxième épisode ya va faire quoi. Namoni Migolo vraiment appelle les autres côté trop depuis London City donc depuis London City Mami Kimberly joyeux anniversaire na yo na bosanyo lisusuté tipo Italie de retour na kati ya Kilsera pays vi namoni tala ba appelle les autres na éviter suka yebisa biso nanu elekana nonde nini pona ozonga na ndaku est-ce que papa zaki d'abord yo moko yaki to ezaki na sima ya batu to ezaki ndeni démarche ngo na tolo balikamo ya ndoto awa nga na lota makambo yo tanto kotika na wa janvier awa na loti via bisinga bi chipoi wa petit na ndule mono beta na poto na beta producteur on a bifuna beta double Bercy mais le double Bercy wana ba cri wana ya kala il faut je sakazala na loti on ndoto to kepe mikili tanto ça la balance pour ndoto e katani on ndoto ni na loti boye na eu même moi na po moi na liboso vers 18 ans déjà na essayé bon on le bata ba français bon a genre ndenga ko zo attaquer moi mais on otala maman musique après na yo ba yo tindela nga émission au via salaki na nana boduga OK ba petwana do bazonga de na mouvement parce que alerte il y avait ngana ko négligent ote na ko sala pe minenete et motiva ki ngambala moko na tamboli mingi na ke quartier latin to beti na jo sous vitrine na sali be examen de conscience ya makambo nyonso na tendeng makambo zo kende na ningi ya vitesse na bi makambo na mona na ndoto ntie komi boye na ba Facebook ote to bozongi c'est ça le ya solo bien le kuta na ngamo zo lekelanga habité funa benga vie na vive na zo mona ba rimer zo bima via bi me petit comment Nobel ça subilo ko sebela donc zonga kano déjà donc na mona raison ko ndoto na lotaki na bi za makamok ya ko sala minene te ya likamba boete c'est mon papa fona ngana vie tina kota na lupango o to za lupango vie to za lupango vie le vie lupango za munene photo annoncer pas tout on est depuis la résidence des monstres d'amour donc za lupango vie donc il lupango za munene za na ba place belé on sakana te donc toni ko solo la toni solo la to sali un mois to sola na moni pe vie ndeni ba koko na nga kuna bon on tindelo mo eloko mo ya bien o sombela on o futa on ba chic o saila mo ba provision bango da na bi mais makambo ko mi serré o sali mo orange mani on a bi oui na za na orange mani na sadi na sentiment ke paquet ko et ezate pour corrompre nga parce que eza ba devoir na ye o papa ne so sala pas moi ngai na za ki pa vie naza na 18 ans et demi na okende 19 ans na obotamo na liboso na 2005 want to sali fo mutu de sali vie bon siko avant na kende poto na 1999 na temps na nyoso na kembi na vie na bundi na vie alors naza na droit aux pembeni ya vie nanga naza na droit wana koloba ya bato critique o nini non ngana tala bolingo yo après c'est pas mon anaï alors on a pu faire zongi c'est là c'est très bien voilà donc na zana nga eloko lobate na ye car ba doit comprendre que Nyamura Guerra mise en place Nyamura Guerra mise en place ba mama na mboga basala bilanga bagunza maga brunu tela biso to gunzami de nende ko sala bilanga susu na bilanga na biso ba ko gunzama na ena ngate mutalobi a chipo yo moni etalinga ite na kolobate pe na kofinga te
eloko ekotela moto le ka raison ezate na sola ki lobina Emiline Zemba ma musique oya motema ya vie nga tous pepele ya mbetolo ayisinga mwana nga kolobelo te so zongi papa na yo mabeza wapi yango na lobisi bato les deux tokuta na village Chetemba Le dé na village Chetemba. voilà donc dans un eloko lobaté peut-être au retour na ba question mais na temps ya ko répondre bato na te boy ba ke kitira lokolo loboko ils en a force toze la sko je aussi na azuya ba les 5 awa to pesa sko makam Uzungi bino mibale na banoko mususu bakenda ki le boni ba comprendre kitira pays vers ndenge moko te non na minimiser ba orchestre mususu ba BCBG ba quartier la teza ba grand mouvement mais kitira pays vi botala ndenge 8 ezaka na diversité bazaka na ba chorégraphie na bango o orchestre belelelo o ba ko sala ngote biso to longwa mais tant vient que beto Olympia on a qui chorégraphie o to sala et puis ba to rien na village Chetemba ko mona ba mama ya ba chorégraphie o no ba monate je ça dit et dans orchestre mo taka to bengango lokolo loboko ba to comprendre ngote yango na lobi bo pesa nga chance te monstre ça pesa nga chance mutayebi mokongo na ngai eza monstre mutayebi voix na ngai eza monstre mutasala ke nga na zala eza monstre donc makambo nyonso eza pas vie nga na ega na makambo esili ega na makambo mais est-ce que concert ya village Chetemba ezalaki idée ya monstre depuis kala to esengaka tant que je saka roya pour ba présenter na village Chetemba donc nga pe na comprendre te ezalaki tout déjà le 8 mars premier concert vetango petit poto abetaki na bandal ngana bi avena obeta tourner un concert bité yo na bombelo makam na village Chetemba de funa présenter yo na lana yi vient na ngai monstre na mission na ti lokola lobi esalenga yi mami setambola ki abi je saka sali mingi pour na Congo donc vous reconnaître ba valeur donc pour muto reconnaître valeur na yo ezaka papa na oui moni papa obeta ntolo moni mwana nga oyo aza parfait mais nan chik ça va oh ya beta aka ba 60 mata ba 60 mata déjà ba biso oyo ezaki ki animateur moko boye na mboka zo sala boye mutako loba te ke ngana te yo te mana wana zana wana bato sape oh mais auto sate po ani yango ndaki ya mupusa na kuna ngana vanda na imposa bato na mboka na loba bia yoka nisi kongo ya yo kongo za yo te leo to mona ba innocent to mona ba gezma wete kongo za ya moto nyonso za na droit ya kopesa makambu o ya lingi na kati ya Kongo nde biso to ya to za ba jesa ko lelo via lobi jesa ka sali mingi na musique ya Kongo to la kise bolingo wana to la kise to lingi ye alors boya na village Chetemba to la kisa jesa ki bolingo wana ke to lingi ye moi tant via lobi ke to la kise bolingo wana e lobi te ka pona e alingi batu ba ya to savourer sentiment wana to pese lengi wana to yambana to sepela parce que likambo eza viete eza vie azana souci petit na ye mais mokili eza na mise moko te oyo alongwa pi monde gangaka ti lelo vie en tout cas petwana fazonga para kuna petwana surtout tant mais comme trop oh biso mona donc vie atali abi mais non mais comment petit oyo malgré makambo ya bandenge na ndenge na mokili zo réclamer kaka ifazonga ah mais comment yango vie sala ki alerte wana nga petona atali on a dit oh quelle bonne chance vous comprendre zela ma bulanga na bi quelle bonne chance vous comprendre lelo Nathalie lelo ba pelo na romo joie na comprendre que était qui tirait ça grand mouvement et puis les orchestres à bénédiction via pesinga valeur yango bato romo zong c'est la valeur wana na sola na poto donc na sola moins na 300 personnes ya poto na journée moko ils a blackité de sauter go ba virement et puis on dit que pessière bortobi c'est pessière les ont reçu 5 minutes mais ce qu'on a vu battre dans bois canal area ngoyo solo laka ya mami Kimberly depuis London City vraiment era ngoyo donc niamu reggae
alobi erango yango yo mais to sola na kati to we bandene wole gagner murege et ça là yo no ndeni ni ndenge Eclipse mososo na Cascadeur bandeko na yo obo travail na bango ensemble na rolongo no bandeko mususu mais bango mibale ça là yo no ndeni ni ko mona bango et puis bango moko pe réaction na bango par rapport na retour à ce petit point. Donc en tout cas na santaki bolingo moko pa na bango ya rosana c'est-à-dire tous aina ba souci quoi. Voilà. Et puis ça ko kaboy na mwasi yo ko zo raisonner mwasi ah au moins qu'on deni yo ko bandate. Vous comprenez? Il y a peu qu'on a pas accueilli à ce moment ndeni yo ko bandate. Mais tant le mot salami vie à son ici bolingo na ba frère nanga. D'abord obi esengo muso pe sarama ya miso mutu bo mona kala mais o yambani mami se tamboli Eclipse ya kolobate parce que aza frère nanga aza ndeko nanga na âge aza leki nangai ayebi ba valeur na ba respect o nini na petolala ni ba place moko ayebi ba valeur ni na pesa et puis ayebi ba opportunité ni nga na pesa e pour lilo azala mososo o azalelo soko zui Cascadeur kuti ya daki petit nangai o to tambola ne to lala ne to zalaka ne to travail bika papa nanga ya zo baka papa nangai donc eloko ya mabeza te to yende to kabula lipa to batela ndako na biso eza toujours fort en tout cas bolingo moko eza na kati ya orchestre oyo to boite place bato azali mabeza ngara te mais na sentir d'abord ba respecter ngana ba respecter nga mbiaka e il faut travailler to bakza so maele doto ya kutu ndulu evan e sila Eclipse faya na palais na yambaye to dame place moko sko to banda sikoyo badio na biso bango tourner bazana na contrôler bango kitira ezali équipe monene voilà oyo lo bayi mo équipe monene lokolo lobo équipe na biso za gaillard to donc il est na ba stade Kamanyola na ba place alors to lingaka to travailler ndenge moko te na ba orchestre mususu ba travaillaka au monde ba chorégraphie na mususu za ndenge mususu ba cri na biso za ndenge mususu neti sko na bangunza mana esi ko na pete na ko sabino te biloko ya sika eye monstre d'amour pete tobina malembe pete wana biloko ya sika voilà oui ba lingate bazo lingato obimisa bilo wasika parce qu'on dirait déjà bolamba déjà tozo lamba bongo monstre c'est patron c'est baron donc pour na kota studio ko sala ba clip ya za massa ba président za massa ba ministre donc na yebo eza makambu ya kozela rate ki ba tout rapondu non eza likambu bouillon moko boya show ba to bali ya déjà yango to bengo especier donc ils faut servir ba tout déjà yani pays via masolo fuma bouillon moko ya show ata makoso to servir bato toi to servir bato balia balemboli masani abi simato préparer bango sikoyo pondo limbondo na makayabu na makayabu Olivier Doumouna Brazzaville, l'honorable Gaëtan Cordial, l'honorable Rémi Ayayos, je sais que tu peux y aller. C'est vrai que moi Brazzaville, moi Kala, mais moi Kala, mais Arozonga Kalate, Aroya parce que Kalate Bormo et Zobi, mais faut beau solo la pète. Hier on a des retours. Romeo yo, Romeo yo. Maintenant il vient Richard Kabala. Tu viens les solos ça va. Viens Richard. On a Richard Kabala, banda kutu le club, banda sur le club bandi, non un comité vient comprendre ngapo parce que nazongi esclave du travail. DJ Frank Chentemba, on est sous palais hein. On est sous palais. DJ Frank na PC Mbota trop DJ Cédric et puis sur un petit concert on a l'idée DJ Amaru la Royambanga na club on a bord on a le club on a le club mais club ouais Royambanga DJ Amaru la na PC ya Kiki hein patron ba tous les bateaux balibandi donc ya Kiki na PC Mbote na PC Mbote donc ça dans six concerts on a invité le côté aussi ça va tomber à 20h aussi ça va 1h donc il y a ce qu'on a club pas DJ Amaru là na melimo champagne na melimo whisky après ce qu'on a dit là voilà bateau bota la biso lelo bali ba yeba est-ce que je sais azongi na motema moko il y aura plus de bêtises ya kozonga ko kende na ba mouvement mususu to ko kende ko sala meloko nengo kendaki bosala na ndeko no jena ndeko na yo Just Diena
wa biso na verbe tolobaka nzela ezalaka mosika na okende na kozonga nzela ya mosika te yango moi nazongi na ngai rapidement mpona kopréparer retraite na ngai. Donc bon toloba on retraite na ndenge ya boulot mais na ye vraiment nazala nalanda exemple ya Dudu Adula na kata Zaiko nazala Juna Mumbafu na ndenge ya Empire Bakuba le doyen on vanda parce que na habité toza dana batambongo pembe na biso na sali déjà trop nazana eloko pauvreté na inga na sepelisa batu ba trésor onema trésor onema ne masque na pesi mbote sika ali itusolene makambo oyo Dudu Lukau na pesi mbote Léon Manager Lukau na pesi mbote bango to asepele na makambo oyo Joko Saddam na États-Unis na Naomi Sumba to solene ba makambo oyo na ye pona bêtise na ye nazongi na parler nanga nzambe moko ayebi ndenge nini akomba biso na vie mais na boule ke o bona longwe lisusu en tout cas boule wana eza te parce que toza na baarchitecte Simeon Musindondo toza na bamodero Simba toza na Jacques Kavemboeso toza na Rambo Bahati toza voilà toza na Jacques Kavemboeso toza na Fidèle Mukenge toza na Fidèle Mukenge. En tout cas naza à l'aise naza pepele donc naza à l'aise na kiko kutaka chambre ampoule zika qui veut kutape sengambo somba de ampoule na ya chambre na yo ngamo nazo kika moi servette moko boy na pangusi pani na kuti chambre na nga kaka nde na tika kiamo donc eloko kolela lezete awa naza awa na monsre salanga bolamwe Mose d'amour salanga bolamwe donc il va salanga bolamwe na eleki belé alors nazana posana zongi selaye iloko wana nyoso donc na bula mabeza te donc oyo veut beaucoup la lobina ko ya mais sans rien passer donc beaucoup quand ça mabete naza pas vie nanga na garder sous bolingo jalousement donc si beaucoup na ba suki appelle obi animateur comme koko kan orchestre bongo système a venu sur Dudu Adula. Voilà, là c'est bien réfléchi, ça les biso bien. Mais s'il faut lancer un dernier message, na waze kuzo reprocher waze qu'on a nini, la monstre d'amour reproche rien on a nini, parce que les lots zongi, faut à la paix à l'est. Donc sous moi le romo boy salara moi bien te moi koko somo au monaka et pas à vie. Si qu'on vient au Talabiso, ça c'est Congo Mokili international. Alors tu peux lui reprocher de quoi s'il faut lui passer un message par rapport à cette émission? Il y a papa Maël, mais c'est Google. Avec tous les respects, on a Vienanga, Bola Mounele qui est belé, Basarana papa te. Naebi que mon tout ça na mabenae, mais Bola Mouya monstre il est belé pour Nanga. Nga kutu pa nanga na koloba ke na sala ki erreur yaza papa nde na ye boye papa ayebi nini o akosala po na mwana na ye ayebi nyonso o akosala po na ye na obligation te na ye eloko te na ye ko imposer vie te na ye nde pa nzeta malili achanga nazwa pio esili ona oloba te ke vie na reprocher te makambo vie azana ngo nga na zana ngote mais vie ayebi ke au petit na ye nde naza boye naza déjà à l'aise avant naza à l'aise naza déjà à l'aise moralement physiquement et puis matériellement donc naza pepele de makambo sukutu moi so na bisi vie donc asali yango te bato mosusu basala yango déjà donc so na biso ki na minute oyo ba virement na ozwa donc nabi donc ti on a potaki moi 400 € moko boye déjà donc virement na bi to comme avant ndule déjà et ko wadi ambonga car ça qui vient sala makam non faut que tu paies matos te wana ko vient ko sala makam wana te na biso oza kitira pays vie yoko to zanga moteur na mouvement te o là on a bisé o papa Malili papa Maele de loko les até parce que ce qui vient zanango biso to zala nango ce qui vient zanango te biso to zanango te mais tu ebi que to za pas monstre et orchestre munene orchestre oyo même Léopard même Congolais c'est Léopard obeta batala rande orchestre oyo donc eloko akufe les até ngana za mingi na ili travail bo jije ngana travail na epé ko prouver binoté na epé na lo ke boko mona te si bo mona na epé sabino ndeki lelo voilà
Kilelo avec Gesak Tipoy, je sais que tout le monde est d'accord avec Gesak Tipoy. Je vois encore une fois, il y a Mami Kimberly, joyeux anniversaire, on a un beau sanayote, Gesak Tipoy. On a souci dans les agas, Gesak Tipoy a bimisé l'ango, ça l'a bien. Maître Lucien Chibangu, ou ya Bisomoko, on a un beau sanayote, il y a Aline Mwimba depuis Paris. Docteur Jackson Lubanga na bosani OPT, na bosanité staff tout ya Maroc autozarana bango peu de temps en temps na bosani binoté, na bosanité ba masato batalanga ba confrères ba concert na lingi bino mingi, tout ça toujours ensemble mais tipo relation na yo eza ndengeni nina Koffi Olomide. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec Koffi Olomide parce que vous avez y a participé là-bas? Relation eza bientôt eza ndeni. Ah non, nga saka rankine te namona kutu vie na ngai monstre bayembi place moko na Léopard en tout cas problème mabe eza te na longwa pe kuna na problème te natika ba eva parce que musana nga za lokwa koni na bi osa musa sute na bi ka kopela pasa ndo pela kuna bobi o elekaki mais ya motu ya auto lobeleza ka épicière épicière même Emiline Zemba ma musique maman na ngamela ma ya pio épicière na ebité quoi parce que belé o bazo benga ngai na pesi na pesi bato belé baza na poto wana Corneille na pesi bambo théâtre Corneille Chunga na pesi bambo théâtre merci pour nos gestes donc bozé belé wana na poto boza décider bozala ko sepela nga mimi na elika travail yu kabuiku merci à trop pour nos conseils makambo to sola ki yango yo donc bozé belé na poto na bosanité Dave Munongo yo kanisi kongo ya yo moko kongo za biso tout Dave Munongo na bi koza millionnaire baron na kata Sudaf Dave Munongo yo kotolela mama banga te menga na boko ka na nko ni na mesana osala ngona nko Dave Munongo na pesi yo mbote Corneille masa na ngai na sepelika na présence Corneille sida ya dollar sida ya dollar il y a un sida non kaza zéro positif il y a dollar mais il faut tout le monde au monde black il te donné ça boy déjà à PC na moni de code de côté de western mo côté mais na vérifier te ça combien Corneille sida pour confirmer faut au moins quelque chose le sida dollar de Corneille na pesi bambo théâtre papi Kachunga papi chunga na kati ya Paris susu na pesi bambo théâtre papi chunga na pesi bambo théâtre donc bozane belé na poto papi ngando nouveau riche ba asongongo na bosana binote bo benga na plus 243 85 44 20 245 je répète 085 44 20 245 ozanya Mouragera nana mingi olobeate tozela EPC réseau ya Michel Api na bosani ete venanga Chico Zikianda na bosani ote lelo nazana ba répétition ouye toza na zi tu poses pour tout ça la même mission mais na moni ba komo signaler nga mais des questions quand pour tout Kabono je sais que Tipoy j'ai des questions je sais que Tipoy album est bimi cette année album nini o yo mo content qu'un animateur ou yo qui peut ba générique ou peut sali moi yo peut bien ou se retrouver nango en tout cas ba c'est boulot na bien ngaloba soso na arrangement mpese mpuku na arrangement nyawe bana kini lufutula maboko o ba sali boulot na bango bien coup de chapeau. C'était l'épisode à 2 personnes. Ah non, on attend, on a dit. Bon, batanga comme on a dit, on attend comme on a dit. Il y a un ranking. Les hommes ont ranking, des acquis, on attend, on attend PCR. Quand il PCR, pour aux Zélanda, nous sommes mingi. L'animateur est bello, on a gagné, on a animateur, on a animation, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, y compris le président na bango. Alors, bien sûr, tous un matin à travail, et puis tout bon, c'est ma chorégraphie à danser. Ndé to ndé ba obi na wana, ndé bilo na ba sala ka wana, oui ba sa ba boulot bango bien, mais marambo qui très sala ka, ils aura biso ma travail, ndé mo na ba catch américain les kaka. Donc ba bosaka fort, ndé biso to bosser, to répéter 10h à 21h. 10h à 21h. Donc, tout ça, le boulot, ma casse pour tout ces pays. Ça. Si nous avons une distraction,
ya kotanga ki bananya ba sara animateur bien banité ngana nyamuragira yo boka ndo boka no wana zela nde PCR voilà zela épaisseur eza oya kalate awa si faut lancer un dernier message na batu tout bana mondo batalio je sais que tipo olobanini surtout na bana monde c'est vrai que tout le monde te bigelelo ozonge papa mais un petit message na bato tout batali bicho na Congo mokili ouais bato benganga bazala kimia na bosani te vient ngai na bosani te vient ngai mange maria mokonzi badawa abisenga kolobaloba mingi te na ba désirer makambala babisenga surtout Corneille Sida $, Corneille Sida $, na kati ya France na papi chunga mona Châtelet Léal donc na kati ya France wana babi kolobaloba mingi te parce que biloko ya aussi la goût donc alors bapesanga chance boulot les bien na sepesa bango na mesana o sepelisa non to na petit na biso ba danseuse na biso Mimi Sexy na petit na Miko ba danseuse mi balé Teme de la Mbonda ya zo de ado ki azaka na France kuna banini te wana makamna bona ebité en tout cas on a habité yo zela juste bien les formidables tant oyando sola pour ngane yene to sola qui azuya na mouvement il y a les 5 concerts les 2 donc les 3 les 4 les 5 il y en a juste bien à cause la déjà mise en place ayo sola na vinae et puis beaucoup monde ndeki ne roningana to kaneli mutute oui na bo kaneli mutute parce que vous avez pas un mouvement bino na just vous avez ensemble to yo vous avez na parcours n'est pas un parcours non tous qui attaquent les collaborateurs mais si ko bana mayo pour ensemble ils vont pour travailler ensemble c'était un groupe d'accompagnement ah donc ba beta rapide na orchestre na bango bani moi orchestre na bango ba interprétation parce que au ça l'orchestre a blaguité moi tous ça moins 40 awa pour on chaque je ne dirais pas bouiller au côté ça bango qui marché au côté ça bango food market aux hommes qui ba plat papa donc na ebisio ba canette zokota donc biloko supermarché côté ce que biloko na nyonso na muto moko pas sentir alors ils a blaguité donc wana on sentir makite osimbisi chaînette osimbisi loko donc donc bachar on a nyonso ebité mon saison mukumba na ngasko na otala nde na minute ndenge ville ko savourer ya ko sakana te non ville na mona ville faut pas te bailler barango naza mona ville parce que ba massa na ngebele ba relation na ngebele naza na ba relation na ba Patrick Kimbuta naza na ba relation na ba relation même na ba Daniel Massaro même ba vient na ba tête tendai naza na ba relation belé ba Sylvain BH batunanga donc naza muta ville ya kosa ya tongo même soko tuni excellence Patrick Mouya garçon de ville de Nazareth DJ Frank ba Richard Kabala biso to bi makambo ndenge banda lokwa boule banet talaka to beti 2 semaines na bimate nazaka parler pour na préparer na décevoir peuple té na décevoir public nangate yango toza on a travail tozo sala nzembo ya INSS tozo sala nzembo ya defaut tozo sala des génériques est-ce que je biloko defaut wana mwana mulube mwana munene madama to manonga ile koya biloko na tungom na obwaka biloko wana to toza na hommage à defaut ya ba seben siko ngom na obwaka batango ndo bwaka na église no soso alors personne ne zo bimato ba biloko wana bon tozo kota dia surtout si c'est concert bandi ba studio tobandi ba studio EPCR des autres parce que ba pose là ba mona monstre na nyamura gera n'eclipse mososo eza featuring de wana ce que ça qui eza aiza lokola bon retour na jesak tipo ive fa yambanga alors fa yambanga biso soda événement eza la fête eza la liwa soda likamo mumebetaka yango sko bon ndenge papa yambi mona na ye fumbumelela voilà fumbumelela et le bibongo jesak tipo Italie. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de recevoir pour vous jesak tipo. Alors, on va accéder sous Yannick Pévi a singa yu kabuiko mais na boka yu kabuiko
ba trésor on est masquin na bosani TV na ngai mille mambo la noblesse d'Alessa na pesi mbote boze belé bo benganga mais rendez-vous mingi na ba lo mona sala vidéo na ebisaka batu ba ponaka moninga mokole sengote voilà. Là, c'est un conseil. Donc, batu musupe ba benganga batu musupe ba benganga pour lelo ba moninga na zongi so pembeni ave ebele batika nga mengai na linga bino bo benga numéro na pesi to sola on va parler nga za karankinete na linga batu soko solo linangai soko solo linanga na obwaka yo ope ba ndeko sunga ngai na obwaka bino to za famille nga zana l'architecte intelligent na bosanité Jano Binanu na bosanité Rambo Bahati mikolo to milaka mai Aidin Aidin de mai to mila mikolo ya Rambo Bahati na bosanité Dr Frank ya nangai Frank Tanga leo to be Tanga leo ya nangai ya palais épaisseur yango ni zoya to solo la to fandi sama solo oyo vandi sama solo inter direct pour nazaki libanda palais belé pe basundola ngai mais o bazaki nanga pembeni na bosani bino te o pe baoluka mabanga nazana bino Dave Munongo mon ami personnel za déjà au CPLA bouclé. Voilà, c'était un réel plaisir de recevoir pour vous. Je sais que Tipoi, moi, na palais, azongi na palais nae, vraiment, en tout cas, et ça lit bien. Tout ça, bon, na résidence, il y a monstre d'amour. Oh, je sais que Tipoi, Ndimagi, Lelo. Tout ça, là, nae, quelques minutes. Oh, na compte, il y a Congo Mokili. Quant à moi, je remercie la grande famille de Congo Mokili, surtout la confiance au Bopesa Ibrahim Abdi. Abundara, merci na Bino, merci na Monsieur Chims, merci na Monsieur Anelka, merci na ba confrère nanga, merci na Madame Capriski, Balobi Sanyo, Ndemo Boulou, merci encore une fois na Kevin Léo, qui a réalisé l'émission, qui a bon na caméra. Un grand merci de sous na Mami Kimberly, joyeux anniversaire na yo, merci na Papi Mwimba depuis Canada, Aline Mwimba depuis Paris, na Bossanité, Maître Lucien Chibangu, Dr Jackson Lubanga na Bossanité, l'honorable Gaëtan Kodia depuis Brazzaville, Olivier Doumou, Balobi, Braza Urbaine, Kalate, Oyokosangisa Bongo, artiste belé à Mons. Nous sommes invités, Torozala Bongo na Braza, pour le compte de Braza Urbaine, Nabokasi, ya grand frère propre Olivier Doumou, Oaza Bongo mécène, Bongo organisaka, différents festivals, organisaka, différents concerts, Braza j'y crois et Salama, donc Lelo veut à penser na biso Tozalana et Tochaye le Boko, Torozana yé, na mois de juin, na ndeko na biso o pe to sala kana musala moko et o sala pe bien nalingi bino mingi. Moi je pense que tokutana kalatea d'ici là, portez-vous bien, bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.